IHP Média. Dis mal. Yo siko, je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Ah, ndekonanga. Nzamba pesinga assurance. Abi mutako sala nga mabe azate. Kobanda na satana makolomikie na banina na ye na fingi satana. Na fingi siko. Sosa mutate meluka ngai. Satana makolomikie, tala makoloma yanzi, makolomikie na fina ye. Soko za agent satan, luka ngai siko. Oh, boni boyko? Yo za nani? Soko za agent satan luka ngai fingi siko ye, makolomikie. Mine pola satan, tala makolomikie. Na fina yo satana yo zoba. Mine pola. Na fingi. Total, babi personne ne mettra la main sur moi pour te faire du mal. Aïe 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 aïe. Comment na ye moko satan na fingi boto na kena batu na ye. Na okalanga bango ba osalanga rien. Hein? Yango la raison pour laquelle Bible lobi nanga clair. Personne ne mettra la main sur toi. Tant on t'aime ça lik boko tabe nzamba kaution. Nga Israël mbam. Yo t'aime ça boko contre nga. Nzamba na ngai. Israël tala na kotindi kona séjour de mort noki. OK na obe rapide. Nenge Jérémie a prophétisé pour Anania bi yo. Ok, la séjour des mots. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est prophète Israël Mbambo. Oyo babenga maka prisonnier de Jésus-Christ ou dans la communauté pentecôtiste prophétique. La parole puissante, ba nzambe belé, ba lobi prophète yazobunga, prophète amonanate ndengenini. Bien-aimé, télévision ba leka ngo ndengeni d'abord. N'expliquez moi muki avant na bondela. Télévision avant les canaux TV, faut aller un message de la part du Seigneur. Il y a mis balé avant les canaux de télévision, il faut préparer spirituellement, il faut préparer physiquement, il faut préparer moralement. Vous comprenez? Télévision, ils ont été pour filmer, pour poser un chaîne, pour venir au Yagambalmo, pour c'est-à-dire, un temps que vous avez la télévision, il faut préparer spirituellement. Dès que vous avez Israël, vous préparer d'abord spirituellement, après tout. Il y a une explication, il y a télévision, il faut un message à Sika. Un prophète soit quitté la terre avec la bonne nouvelle. Voilà. Un prophète à la merci beaucoup, tout bon délit. Éternel Dieu de grâce, tout pamboli émission Oyo. Tikamoune Solanda Bisso, Azala béni, n'a déclaré miracle au nom puissant de Jésus. Message, oui, mais ma vie, n'a combo na Yesu, tolobi, amen. Bien, mais tozolobi la église est salie. Vous comprenez? Tozolobi la église est commis na bosoto. Église bosote koti l'église l'église juste bosote koti okebite ya bangonde mutu bosote koti ya biso bosote koti te vous comprenez nde ba pasteur ba bébité pasteur na binu muta baby prophète na binu muta baby ya biso a bébité ya biso azana no bien ya biso azote à Jésus ya biso banga nzambe nde ba chrétien nyonso ba bébité ba chrétien nyonso te yonde muto baby opengwi hein mais ba chrétien mususu bazali malam en forme ba lobi boy. Na 2 Chroniques chapitre 7, le verset premier, tu as sauté le verset 1, excusez-moi, tu as sauté le verset. Lorsque Salomon fait achever des prières, le feu descendit du ciel et le consumait l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplissait la maison. La maison de quoi? La maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne pourront plus entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est remplissée la maison de l'Éternel. Donc, il y a verset 15. Le Biboui. Verset 15. Si mon peuple est qui invoque mon nom, s'humilie, prier et chercher ma face, il s'est détourné de ses mauvaises voies. J'exaucerai des ciels et je lui pardonnerai son péché, je lui guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts, désormais mes oreilles seront attentives à la prière faite à ces lieux. Maintenant, je choisis ces lieux et j'ai sanctifié cette maison pour que mon nom soit résidence à jamais. Il y aura toujours là mes yeux et mon cœur.
Tant Salomon azokende na temple, azokende tumba sacrifice. Bien aimé, église baby comment? C'est total histoire ya prophète Élie. Élie azali na bana na kati ya temple. Mais Bible lobi bana Élie, baza ko tambola bien te na kati ya église. Bien aimé ba memi impudique, ba memi idolâtrie, ba memi makamnyo sur na kati ya église. Bien aimé dans le Seigneur, nzamba bengi Samuel 3 fois. Samuel azoka voir Élie, mais c'est Dieu qui parle. Na katia ministère prophétique, tu as un prophète mineur, tu as un prophète majeur, tu as un petit prophète, tu as un vieux prophète. Na katia ministère, tu as 5 ministères en Zamba Kaboli. Na pasteur, apôtre, prophète, évangéliste et docteur. Na katia vie ministérielle, tu as un Zamba Kaboli, chacun ma grâce, chacun ma don. Il y a un moment que Élie en tant que babysitter, mais bana na yeba babysit. Bien aimé, papa ko sala bien, mais bana ba sa ma bébé. Bana ba ko sala bien, mais papa sa ko beba. La raison pour laquelle Samuel ba benga pas dans Zambé, Zamba bisi Samuel que na zo benga yo. Élie a bisi Samuel, wana zo benga ce Dieu, ce n'est pas moi mon fils. Kende cela là. Ce qu'on occupe c'est mais voici parle-moi. Alors bien lobelanga eloko ezanga ba serviteur de Dieu lelo eza manque ya enseignement, manque ya encadrement. Bien aimé dans le Seigneur. Ndenge bisayo bien balia kambwa na publicité soko lizolia mbwa na public ba obelele chibela bela mule imbwa na saswana na lobi teke na fingi bat balia kambwa na lobi clairement que balia kambwa na publicité. Bien aimé ndenge sa mutu moko eloko eza important na vie na yo o comprendre. Bible lobi tant Salomon azo tumba sacrifice, mais Bible parlait clairement que ni mokana na zambe lobi que gloire ya nzambe kiti moto kiti pe peli. Bible bi banganga nzambe balinga bakota na temple ba okokota te à cause ya gloire. Église ezali endroit o nzambe bisi Salomon. Alobi Salomon naponi esika oyo tongelanga i temple. Mais mutenga tonga temple de David. Ayena di kansime Salomon ayeko tonga po David mabo oneza na makila. Mais Bible bi tang Salomon tongi temple, mokana nzambe lobi ke église wana temple. Tanga tongi Salomon ke pesa sacrifice. Ya to mona na ba église ebele, mutafandi na église, pasteur azote ya kota na WhatsApp. Pasteur azote ya kota na réseaux sociaux. Mutaboka soyi na kati église. Na kati église bien aimé, mutabasa la impudicité na kati na église. Na kati église bien aimé, tozo sali église yanzam. Un sacrificateur zolananga. Ezana temps au sengeli on nettoyer église, on purifier église yanzam. Parce que église ba purifier kango. Parce que la raison pour laquelle bana eli ba tambola ki babe, mais awa totangi na Bible, zamba bisika oyo ngai na zali naponi mis nanga kozala ouvert matoi nanga pe kozala ouvert nganga nzambe un sacrificateur ana droit comme ma arche de l'alliance mais yo zanga nzambe te comment zo mema sanduku mibeko pesa mena nganga nzambe yo ta uza kufaki pakere comme ma arche de l'alliance. La raison pour laquelle ndekonanga mutu na mutu a garder bandi na ye, la raison parce que sokoza prophète tikala na école prophétique, sokoza li pasteur garder l'école ya bergerie, un pasteur azamo batelipate, un ministère a bien pasteur aza berger. David a pesi valeur ba pasteur l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un pasteur kokota na liste ba prophétité, évangéliste garder bandina yo kokota na loi la prophétité, apôtre oui, apôtre je suis d'accord avec toi, toi tu peux prophétiser, oui je suis d'accord avec toi, docteur hein, yo garder docteur, garder ma commune yo la kota profondeur ma commune panza yango la kisabiso yango to ganga email, parce que la raison pour laquelle bisiko sali mosana nzambe mutu na mutu Jésus azalaki na raison pas azalaki intelligent sage kolega ba sage nyo intelligent alobi ke akaboli 5 ministères, alobi ba prophète baza na ngam na bango, ba apôtre na ngam na bango, ba docteur na ngam na bango, ba évangéliste na ndako na bango, ba pasteur pe na ngam na bango. La raison pour laquelle ndeko nanga soki lelo milinga ne koti na kati église bo soto à cause ba respecter ba ministère na bango te ba bengamaka. Bazo respecter angoti. Lango ngoni ke milinga ekoti. Ce qui total bien la Bible dit que Salomon nzamba zo bisaye, si mon peuple ndeko nanga oza chrétien, mais qui mutema mabe otika ngoti. Yo oza chrétien, mais omela ka bangi. Oza chrétien, omela ka gene. Comment
que oza mon Christ likolomo na kat moko libanda non chrétien zakabongote. Un vrai chrétien a servira de mettre à la foi te. Un vrai chrétien a servi Jésus-Christ. Chrétien solo banga liwate, chrétien solo abanga ka danger mote. Na zebi sa mutu azola nanga lelo kaka siko. Na minitio que tant que ça chrétien gardez. Bible dit que Jésus-Christ a dit je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ma voix. La raison pour laquelle église est comme sali. Église est comme sali ndekonanga. Mutu ope s'offrande fini mbonga fini a bois kiangwan. Non ndekonanga. Église est comme sali pourquoi? Bible dit ne touchez pas à mes rois les serviteurs, les prophètes. Lorsqu'on dit ne touchez pas à mes rois les serviteurs, les prophètes, Bible souligne bien. Bible dit que Zamba kosa li kamte sans que aswana un prophète. Il y a la raison pour laquelle son cosa na maboko pasteur et ko ba ke o aza pasteur muta encadré yo. Son cosa na maboko évangéliste, o ko ba ke o aza évangéliste muta encadré. Mais son cosa na maboko pasteur, il y a prophète, on ressenti que non, ce type-là c'est un prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu. La raison pour laquelle les autres comme ba nyos ba comme consacrer encore ba prophète. Nzambe nanga yo, kaka ba prophète. Non. Te ndeko botika ba prophète na classe na bango ba tunso ale ko sakola te kala ba koma sakola to ba bango kala ba sakola na bango te mais ba koma sakola mais lelo to ebi mutunsu kala ya sakola kana ye ya sakola ba bite oyoyo abana ne osakola kala te bide azaki na ministère wana ministère prophétique kat daye ezali ezaka te ke po sakola po ba benga au prophète non c'est pas ça un prophète ça un ministère prophétique to tangi na 15 balobi ke bien babi mission nzambe za ouvert matoi ya nzambe za ouvert pourquoi le Congo est comme kaka na ba mauvaise réputation au Congo so batek bato libanda so atali Congo mboka te Congo mboka te Congo eza mboka te Congo eleki Cameroun na ba tangi ba pays Afrique Congo eleki ba musika natangelo bien Congo eleki Nigeria Congo eleki Afrique du Sud Congo eleki ba pays belé natangelo ba pays mboka nanga Congo eza Congo mboka bien mais le komi kaka eloko moboye allez Congo Congo te biso na Congo yoka bien e bisao kuluna na Congo eza te kuluna za te boko ba ngisa bato putu soko ya ba beto mbaso beta mara partout la raison pour laquelle église peut se préparer église ya Nzambe bon comprendre tant osali bon comprendre que mikolo tozo kende bien aimé diable a na stratégie azo kota ko diviser les hommes de Dieu a na stratégie azo diviser les enfants de Dieu la raison pour laquelle diable a pauvre diable makolomiki makolekonda na kangaye likolo na papulaye diabolos la raison pour laquelle Satan a dans le côté na vie na yo Jésus-Christ a dans likolo ya Satana et bien mais yo kanga bisa bien zamba lobini na ko sanctifier ndako nzambe ezalaka église ezali ndako nzambe musala nzambe bio musala nzambe eza yanga yo bandimino yo andimina bandimi ya nzambe ça dit to benga musala nzambe un homme de Dieu a otika la mosel na nzambe un homme de Dieu azanga nzambe tala batu musubie mais Saoul à cause ya nzambe azana Saoul isuste a luka boma David a pas sacrificateur Achimelech, je pense. A coûté na Achimelech, a tourné, na posa na zoa, quelque chose de pas na yo. Achimelech a bine, na zaka na épée Goliath, na tape na mapa, mais mapa na okoko zongote so otambola kina basi oli angote. A bina yeboy, ata na tambola kina basi, mapa na eko purifier nga, eko kangola nga, apesi épée à Goliath, apesi David épée Goliath, apesi mapa David à lieu, na batunaye, mais Saoul a eko na sima, a eko boma. Nzambe Saoul a comme qui l'esprit mabe a comme boma nzambe la raison pour laquelle bien aimé yom toza nzambe na peut se vexer ko soutenir yo pour zanga vexer ozo banga okomo banga pamba na peut se vexer ezolongola ko banga kat na yo un homme de Dieu là nanga bien Joa Actes des Apôtres chapitre 18 le verset 9 eza vexer ba sel nzambe yoka bien Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 9, le Seigneur dit à Paul a sacrificateur, le Seigneur dit à Paul à vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne t'étais point. Au solan, Zambé a dit si Paul, na moment Paul a zate Israël mbam, yokana chango komona, le Seigneur dit à Israël mbam, le prisonnier de Jésus-Christ, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne t'étais point. Yo yako bisanga Israël kangamno. Jamais. Ndana kangamno. Lukuta. Nakolopa.
nakoloba nzamba lobi nanga Israël loba église bika loba peuple nzambe bakangolama yo mto kota ka toilette ko nga na kota yo ke kangsanga monoko nzambe Israël mbam Bible lobi nzamba sali Moïse comme Dieu devant Pharaon. Un homme de Dieu c'est un petit Dieu. Bible dit celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien aimé dans le Seigneur, David a lui-même, je traverse l'ombre de la mort. Habitez que na fandi, habitez na traverser l'ombre de la mort. Nakobanga te, bon zamba sananga. Mosa na zamba, loba nakobanga le système, nakoleka ba émission, nakoleka, nakobanga te, nakosate à la télévision. Ceux qui mosa na zamba, osana message te, fana nanda. Sans un message de Golanga Boy. Vous mettez Israël Mbam, même na HP Media, que Israël Mbam a les gars, pas Israël Mbam sera l'équipe, a un message. Mais bino, n'habitez, c'est bon kende. T'as la moutou sera kabela kabelo ming même na poto ko finga yo, a ko balukela yo. La raison pour laquelle faut pesaka. Un homme dédié à pesaka. Au moins libango ils ont pesé ba tebele ba tombo la rango. Ceux qui ont pesé spirituellement pesaka te, physiquement ont pesé en tout cas aux andengwana. La raison pour laquelle verset 10 lobby, bien car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. HP Media ba konzinango. Bon ça après moment ba tanga Bible et bi mana basima boya ba mire ça rappelle bien. Pour pas comprendre Actes des Apôtres chapitre 18 le verset 10 ba bi personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Yo siko nzamba lobi nanga je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Ah ndeko nanga nzamba pesinga assurance abi muto ko sala nga mabe azate. Kobanda na satana makolomikie na banina na ye na fingi satana na fingi sikoyo so sa mutate meluka ngai satana makolomikie tala makoloma yanzi makolomikie na fina ye soko za ja satan luka ngai sikoyo oh boni boyko yo za nani so za ja satan luka ngai na fingi sikoyo makolomikie mine pola satan tala makolomikie na fina yo satana yo zoba mine pola la fingue. Total, personne ne mettra la main sur moi pour te faire du mal. Aïe, 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 aïe. Comment na ye moko satan la fingue. Bon, on a que la batou na ye. Na okal nga bango, ba osala nga rien. Hein? Y'a la raison pour laquelle Bible lobi na nga clair. Personne ne mettra la main sur toi. Quand on t'aime ça, il boko tabe, nzamba kausion. Nga Israël mbam. Yo t'aime ça boko contre nga. Nzamba na ngai. Israël. Tala, nakotindi kona séjour de mort noki, ok na obe rapide. Nenge Jérémie a prophétisé pour Anania bi yo, ok na séjour de mort. C'est ça. Nakotindi kayo, yo bingata. Tala ba dimension spirituelle que seni. Ole kinga na mbongo kebite, ya lukuta ba bien malaki, mais ole kinga na ntiote, pe la dimension spirituelle ole kinga te. Keba. Keba to que seni to witina batata mogote. Na Israël bam, on sala 3 jours on sala la toilette té. Meka ce qui moi si dans un zem à moi si zem est comme na zem ça à 9 mois, il y a que ne 20 ans. Abotanante. Azaka libumbu. Quand ça kana la terre bien aimé, na terre on te commis, ba sen na nzambe comme papier hygiénique. Non té. Bible dit personne ne mettra la main sur moi. Jésus a dit Nazareth qui n'a bino pendant la jour. Nazoteya na ofsa maka mutekanga azati. Siko boyo kanga. Muto azana vérité abangati alobaka. Bien-aimé tikane bisayo. Bible dit na moment où alobi que parle, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Et ngolo bake mutako sala nga mabe azate pe akotikala kozalate. Nazo ke nasuka. Yamona biso que bien Bible parlait encore église corps de Christ. Bible lui place mi balé. Misat basangani Yesu azawana. Ba Paul ba gangela ba tunta comme avec. Ba Paul ba gangela le bon tunta kauki. Jésus a talent c'était la binango tika c'était à la modie bimisambu matin c'était kauka. Jésus a dit ça nanyo. A dit si Jida fallait pas botama. Moi na li baby. Ba chrétien ba kanga païen sakana na ote. Yo sa chrétien. Ce qui païen meki.
yango mo nebisa bana na l'église boy mwasi moko abotoli yo mobile comment te ngoma mangenge te oh nakende zamba luzizila oh nakende campus badara te oh montagne ya obangi na kalemi yo luka mwana mwasi wana farafa yo poza mwasi lokola ye yebi se na ye ko luka yo na yebi adresse na yo entre liboma na okufa pone eloko moko yo makolo miki ozoso mobali na nga yo mbala moko obisi okoti na fonction bakotaka te mobali wana batala nga na église bayebi babana na nga bayebi ke popala biso alakisa biso makambo nyonso biso tobanga te. La raison pour laquelle je vous salue en passant le archbishop, le Coutinho Fernando. Archbishop Coutinho Fernando. Le président de la République Mboka Tangazo Kotana, palais du peuple, Kamabogoboy. Kamabogoboy. Yangamoni Kombo va passer ça comme mot prophétique. Fachi béton. Béton va pas boukango. Vous avez marteau combien? Je vous salue le couple présidentiel en passant. Il y a la raison pour laquelle bien aimé place aux alliés, tant que Zanganga Nzambe, un sacrificateur au Panzabilo Kanganga. Yozo banga mutabo makor. Faut banga mutabo makor âme esprit. Ndegonanga. Nazo ebisa église ya Congo, église ya monde, ya Afrique, Europe. Natan otosali, toza menacé teke nabatu, toza menacé par les esprits. Mon pasteur, kolisa état spiritualité na yo. Tika ba distraction belé prophète, apôtre, évangéliste, docteur, chantre, Lucas Zambé, un enfant de Dieu, servante, serviteur, Lucas Zambé l'Issousou. Jésus-Christ a dit, oh, que Lucanga na commis monde c'est pas inaïe. Babi, cherchez l'Éternel pendant se trouve. Na moment Christ a dit, photo Lucas Zambé. Bino comme on a ba signe attendre la faire sur la linzal. Le gars il a quitté le lot oui comme ba signe té. Ba signe attendre la faire ça makana Congo té partout dans le monde entier. Vous comprenez très bien. Il y a une place aux Zozolandanga. Nata on a zolo bela église est comme sali. Ce comme Itchayomo qui me sale nanzam. Bien aimé, écoutez cher. Charge église et l'équipe charge nion sous même y a remorque. Kokamba mili mo ezabla quitter pesa même n'importe te quitter. Au moins on a défié Satan boy. Na bi place na téléma. Yo ko les gars na télévision, on défié mutemolili mais au kokate, on bi place au télématé. Il faut tant défier mon des ténèbres. Téléma peut place ça bien. Goliath a défié Israël. Alors ceux qui sont israélites basés ensemble. Mbaya mutumo abundana David a dit mais comment muto ba kata été? Hein? Na boina ba lingala les arabes pauvres comprendre bien que ici ba kata été. Mais alors ça na bano israélites. David a dit na quoi ça Goliath wana. Goliath a quoi qui? Bien aimé. Goliath igno sa famille na bino. Goliath igno sa famille. Il y a quoi? Il y a école, il y a nan, il faut quoi y en a c'est. Biso ba chrétien, to comme soufarati wapi. On dit Christ sala musala na croix te. Ndeko, na bisio bien. Ngai soko meki, ya. Tant que prophète d'Israël mbambo mona awa. Na alo ba makamba lukuta te, na bisio clair. Soki ka komeki ta. Na olaksa OK. Ba grâce que sini. Pe na olaksa yo. Que spiritualité za raneng moti. Ngai na ministère nanga naza ba mauvais témoignage oyo basaka nanga vina bango ebeba ti lelo ba msuba kundama naza pe na ba ministère nanga naza ba bon témoignage bandimanga ba croire na nzambe nanga ba landa nzambe nanga pe vina bango ebonga na ebisio bien ta ko banga ni mwalimu ni nganga ni mutu akenda kolia kaka to banga ete ta mutu azolia matière fécale alia kaka alia yozo banga ye. Nebisio lelo place au landanga mutunyo saza occultiste na libota na yo na nation momé koki mwana na nzambe telema na bible mutunyo saza combattre yo a telemela enfant de Dieu nzamba o se charger na ye nzamba o se charger na ye
Église, vous comprenez, église c'est la place où ça va rater. Moutaïna qui ndokine na kati église. Par exemple, briller ba pasteur. Non, pasteur. Comment église en Zambé, moutaka nga place oh eza place tanga ngam na fanda ka kabola ba église ba ngam na fanda ka église. Yo do la pongi église, donc la pongi ndako na yo. Ko li goro da za mai. Église c'est la place ya yo la ba pongi lo la ndako ta. Église est liée à sacrifice. Au place nzamba solaka na peuple, nzamba benga ba peuple ya ba tribunio sur na kati église pas sur na bango. Église est sacrée, pasteur a kufa comme église est kufa raté, prophète a kufa comme église est kufa raté, roi zo kufa mais pays zo kufa té. Pays est sacré. La raison pour laquelle ndeko place Olandanga na écoté ya bana na nzambe ko ebisa bango bolongo la kobanga. Lelo to mona ba prophétie zo bangisa ba te belé. Si vous bien, le diable, la Bible dit Apocalypse, le diable apparaître physiquement. Moment où le diable apparaître physiquement, tout le monde est apparaître, le diable est un spirituel. Tout le monde a bandé comme sous bien aimé. Bazobanga à cause de la prophétie, pourquoi? Bazomona que non, Bazokoufa. Non. Tala, Dieu est amour. Aux amis, il sans âme. Zamba je t'aime beaucoup, ma fille. Je t'aime. Christ a ça le travail pour sceller à la victoire. A ça le travail pour na scène à la victoire. Na quatre église on va nobel makila Yesu babele ya sustain. Na quatre église on va ko senga babele moto na nzambe babele ya sustain. Na quatre église on va ça délivrance na komba Yesu délivrance ça mara le sustain. Tala pote continue église. Mutazu mbongo a sa témoignage à lukuta na quatre église mama yozo bang église te papa. Yozo bang église te mission batu o sa public na quatre église. Turo kokufa. Yo bukana te doko sake oz bukana kana kati église. Hein? Nazo bisa yo bien parce que yo zo kate batu mususu mwana mwasi libalo zo kate ba poil en public. Mwana mwasi pa longoli slip na ye apanzi makolo na ye pasteur a vu 6 heures comme kate yo pasteur wana fo kufa yo. Yo fo kufa. Comment yo mwana mwasi o mi pesa pasteur a salonde ngwana. Ba prophète belé ba zo pakola ba basi mafuta. Abi prophète a l'ongolier bilamba atiki ni a pas collé ma foute en onction prophète abi nazo communiquer nguya nazo communiquer prophète alinga mata ndumba molaso mama yo poto tika ya mata amata wapi place ozali que nazo ebisa yo nata mama tika na te ozo banga chité na chité pourquoi nata mwamba tika nga bakolo HP media baza na bazolanda yo en direct bakwa ko benga yo. Bah tu t'en balais quand ça va te que chité ngana zolo bal banga chité pour nani yo kanga bien tant que os a prophète so da apostle ngala batu bilamba kelo ngala mwasi na onanda bilamba tiko ngala baba sa batu bilamba okwa maboko mwasi ya généraux ya colonel Nzambe ogombete ma fille mu prophète oganga kolo tiki ngati ko bibuzoba na yo muibi prophète muyama ba prophète musu ba fene ba ocha mo silitoité on la révélé ngai to zaki place mon na jardin dento yamba na muibi yo ko ta jardin de mu colonie to ko l'église Nzambe comme sali musu so akufi à la mukaki ngala na moni boy tout le monde na ministère na banque mutu moka kufa balakisa ye na tombo balakisa tombo balakisa morgue bachaki ye na place basokola bibembe na place na cercueil balakisa mais batebele baoleka na monde entier na kufaki basi na mibal na kufaki na moni enfer bameminga na lufelu bameminga na paradis tout le monde rappelle tanga kufaka ala biso cercueil yango Alex biso morgue, Alex biso papier, oyo bachaka mutu na morgue, tomona te. Ndeko nanga, botika, lufelu banda bakanga ngo fungama na mte. Lufelu shoke fungama mbe Satan si bakocha ki yango kuna kala. Ndako lufelu eza ndako Satan. Yango Satan asoka to rappeler passé na yo, baba benge accusateur, ya funda kabatu. Afungo jour et nuit, yebise yo ke ne lufelu. Église ekufaraté. Église Christ a na posa batebelete. A la posa bateba disponible. Ngai le prophète Israël mam. Non la c'est appel na mutunyoso. Na décembre à partir de premier tir les 5.
mutu nyonso aza la posa prier nanga tozobondela na ensemble que bien aimé nazo senga na ba jeune prophète ba jeune serviteur ba jeune évangéliste ba jeune apôtre docteur pasteur na sengi na yo jeune linga ozala encadré linga ozala encadrement est important biso tant to bimi na évangile to teya ezalaki ya liboso te ke tobimaka boye te ba père spirituel ba confirmer ministère na biso tobimi na nzela aide molimo mosantu yango to travailler to teya to respectaka batu nyonso to respectaka mutu nyonso. Je passe na komi na suka émission nanga pona chité pona ko ebisa mutu azola nanga prophète Israël bam a lobeli église le prophète a lobi sakana na ndako nganga ko sakana kan église te église eza endroit sacré église eza bisike bulisama ba miyibo ba iba na église vina bango ebeba église ba iba te ngai muyiba iba na église muyibi wana iba ba instrument akenda nzoka tikaka pantalon na ena coupé na zuango tusunga kota koloka na makasi ngai Israël mbam ngana kenda musika te na hotel melayo na zuango na sala ba cérémonie na loka koloka bonzambe koloka te ya bango kuna te maison nini o ba Israël mbam o Israël akota o disciple Israël ngana na bika Jésus Christ à part Jésus Christ na bi mususte na loka mwana mbalo wana na te ya bwana nzamba zo bisa mutu fa témoigner l'église na mutu mwana na témoignage mutu wa pesa témoignage bi na kendaki na lemba na moni église ande ko mobo cousine na ngai mutu mobo ko mone intel soit des applications mutu wana tant que bazuye ba pesi témoignage na bitoke libo na ke na moni na isi prophétesse wana prophétesse okisa mutu oti ayiba bilo ta ba prophétesse ba gêner pona ye zoka muita ba musu ba kana ba église azo akosani malade aye pona so ka na église akosani kwa na église zoka ayende pa yiba na ke na suka émission yango mo ke ndeko nga zala prida ta ona ke na kanga muibi ana abisinga nini o to kutana na nini oyoyo to kutana na flat mo komo lo kute kimanga Chetemba, voilà, Chetemba, soki Chetemba. Oh, to kuta Chetemba, kutu na pena memili, na bina ngai, na tuni question. Naza na bana combien akangami na bala to na bala te akangami naza vekile to na vekile te nakam tant naka na chetemba na la takandengini aebité o to kuta na pe na mimili to sacrifice ba to sacrifice ba tax memi ale na bisi ba policier mbongo yango ya carburant ezali ba tuso ba ndelo ba te ale kota to ntina mimili ngola place to sa soki ba to sacrifice ba bokanga nanga bokunda nengai to kendate akomo wangana o ta akosi na bise yo lokolo yibi biloka nzambe na kolando tina suka bien aimé atokomi na etina na parquet ma tete magistrat tuninga prophète lobiskoni ngabi ngate na Hollande nzambe muta Hollande ngai abebisa réputation na sina limbisaki na kipete comment senga nga pardon abite ngana na problème na yote nzambe muta Hollande bien aimé ba condamna type wana na makala asa la raison pour laquelle église ba simbaka te toucher na yo via mosali na nzambe nengo ko toucher nzambe na yemo azo se charger na yo mais ko toucher église té église na pasteur na prophète baza des choses différentes église eza morale physique pasteur passé le musus la raison pour laquelle les jours ba okanga archbishop le Coutinho Fernando église ba ne ko fonctionner mais le Coutinho Fernando aza libanda aza modèle o ngana landaka on a préféré quand vieux lourd les papas archi les Fernando Coutinho Fernando archbishop yana landaka ligne na ye parce que hier gangaka Jésus-Christ est le roi ton mot est vite il est le même hier aujourd'hui éternellement le Coutinho Fernando je vous salue en passant le maman Emi Coutinho maman Fanda Mama Samsano Nzambe bana na mwana ya archbishop Coutinho Fernando grâce à moi si moi si azo vibrer Nathalie Serro na bité azana grâce Nzambe Nzamba pambola yo merci na komi na suka émission na ngai je pense qu'on a parlé comment salir les églises pourquoi les prophètes atteignent comment Mosai Nzambe ana basé Nzambe basé belé na Congo oui exemplaire basé Nzambe basé belé makasi mais au penza atombola foi na nga makasi c'est vieux, on a vieux lourd, les papas archi,
les Coutinho, les Fernando, un modèle pour Nangamakas, à part mon père spirituel aussi, un modèle apôtre Rabel de Neka Bongo aussi, c'est un modèle pour moi, mon père spirituel à Sengara Sengarate, yé à Kwakananzambe, à la Kisanganzela Nzambe, à Memanga Magamazambe, Kolo Apamolayo, apôtre Rabel de Kabongo, c'est mon père spirituel, tu bien à 15 jours. Merci beaucoup. Dans ce bon de la Siko pour la bande sur Landi Biso en direct. Avant tout bon de là, tu peux passer numéro, il y a téléphone na Biso, et ça plus 243, je pense que Nathan Mambassa, c'est pour faire le bien. 90 77 87 672. Tu bien plus 243 90 77 87 672. Tu le bien plus 243 90 77 87 672. Biso église à Bandal, tu as lancé appel à Bande Konyoso. Bandal Bateka Lupango église. Voilà, tu as lancé appel à garantie. Ce que tu as quelque chose à côté de la Biso pour te garantir. On peut te garantir à Lupango à Bandal. Tu as filmé en gros, tu as garanti, tu as si. Et ce que tu as enseigné. Mais tu as appelé au moins mon néné au prophète d'Israël à l'Elaka. Boutumo a semblé la pona Nzambe na inki Nzamba touché Mutumoko. Et là, comme mon néné, wana pena mon néné, même na lola bako tanga yo, bako lubela yo, eza Lupango église. Tu Lupango église, tu as Luka partenaire. Mouta côté les parce que place où tu la machine à sans fil ambassadeur numéro 43 place communauté pentecôtiste prophétique la parole puissante Ezali et botama ina Kitambo na Kimvu la 71 Kitambo ba prophète Israël Mbam bien aimé soko simbami oza la maman oza la papa oza la jeune oza la frère oza la sœur au pessiviso quelque chose to somba église na opération chaque parcelle wana obenga nata mwamba ba numéro bango za kawana. Garçon Brice Azawana, je pense que Brice Azawana, la émission Brice Abi, na côté Kajo, Brice c'est normal. Wa mubal azandengma. Yo mbana liboso tu na ba Israël mbambo akota Kajo ki peka yo pese message ata ki peka papillon. Bien aimé, Nzambe. Merci beaucoup. Sur cette contribution pour la Olupango Église, Nzamba Ropambola. Maman Simbama, Tala, Corps et Christ, Ezagi na croix mouton la zaïki mais yo, au télémé habité, on a contribué pour notre Nzambe Dangai. Église au salanion sur malam na mokilio bat bandima ote mais pour nzambe ko tongela église bien aimé sombe l'église place atabismo to tonga ndeko nanga ba tebele awa ba chaîne à télévision ba chaîne à télévision ça la mitro ba pesa ba contribution na bango yo peut contribuer même pour na biso église toi peut la vision ça chaîne télévision to za na mikanda oyo et pesa biso droit au ça même ONG hôpital école makamwe bele to nango même so na lelo ko mo valer otindi yango to tekango ekoza malam merci Nathan Mamba tika Nzambe asunga na musala kitoko sali pe Nzambe a touché ba oyo ba kozala touché ba pe sa contribution même ozana quelque chose à valer to ekoteka et kozala pe malam bien aimé poto ezali paradité poto ezana kana sia mokilio yo Afrique pesa lufelute Afrique ezapeka kana sia mokilio merci beaucoup na bonde pour la bande konyoso balandinga so iba ikombo ngate les prophètes Israël mbambo abenga maka prisonnier de Jésus-Christ muto déjà benga ma prisonnier de Jésus-Christ soko tie na prison c'est ne pour être déjà prisonnier. Il y a vraiment toujours prier pour nayo Zambe abondela asunga yo place ozali. Père céleste a prié pour l'église ya monde, pour les serviteurs et les servants de Dieu. Banganga Zambe éternel, Dieu de grâce. Nasa kobondela yo Père. Corps de Christ place ezali. Miracle et accompagner les enfants de Dieu. Na prié pour banganga Zambe ministère na bango ganga. Kolona ba oba bungi zela ba zonga na sela na sako prier ko déclarer miracle accompagné ba na Nzambe nyoso o esprit de mort et l'attaque etikaye o akangama ki afungwama na zolo bana batu nyoso alléluia ko banga satana le susute satana mataki tazana sama kolona yo bible bi voici le pouvoir na pression pouvoir marcher Nicolas serpent et sur Nicolas serpent les scorpions et sur tout est puissant des ennemis na pression peut pouvoir na bisa marcher Nicolas diable na kombo na Yesu marcher Nicolas ba démon ba sirène nyonso o tatu ata ma kanga na mukila bamba na mabele na kombo na Yesu na lobby na yo place ozali yo mtoza problème kobota ne fungwama yo mtoza problème musala pesa mela yo
Yom tu vie à prière qui ta vie à prière na we c'est moi ma. Yom tu na posa ya encadrement spirituel. Si quand Zamba tina mutamala muliboso na. Que le Saint-Esprit touche, que le Saint-Esprit fait ton travail. Na prophétiser à partir de l'élo, les enfants de Dieu, miracle est accompagné de nous. Kobange sila, na lobby miracle est accompagné de nous. Le couple oh boko qui tika prospérité ya. Place bitumezala ki Zambe pesa kimia na wa couple. Na zo bonde la pona bana basi, na zo prier pona ba maman, bisika bazali ba maman va protéger. Ba maman mtamona ki lise kwa Yesu, baganga itombo vide. Zambe na déclarer kwa ba maman, grâce à Zambe zali kona bango. Na prier pour la République démocratique du Congo. Nebi que Congo eza bekso ya Afrique. Congo mute tombola ba pays nyonso Europe. Na za kondima ke mboka nanga Congo, na sepela Nzambe na senga merci. Oh merci Nzambe, o salanga congolais. Oh Yesu merci. Merci pour mboko eza mboka prophétie, mboka elaka na déclarer likolo ya président de la République. Alléluia. Likolo ya président de la République, batuna nyonso, ba pays nyonso, batuna nyonso, peuple na nyonso ba congolais ba libanda na sengi na Nzambe. Que président Yamboka épargné na ba danger belé que le PC vie à moulayi te grâce à Nzambe accompagné loignons ce monde des ténèbres o ezapona et détruit peuple pour ezapona bebi sa peuple président anilé yango au nom puissant de Jésus-Christ nazako senga na église ya Nzambe ba o nyonso ba ko simba pour contribuer pour na opération à chaque parcelle Zambe na nguya na ebi bango te ba ba yinga mais à cause de combo Yesu na déclarer bénédiction et accompagné ba protection livre et souvenir Nzambe comme na bango komama na cause ba contribution na bango Yesu église sur que le pango libote belé ba kobika Zambe tika miracle accompagné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na bonne pas o ba ba voyage à Congo pour fêter na bonne pas o ba na hôpital ba bela ba problème ba pote ka ba diabète ba maladie sok na sok tika ba bika au nom puissant de Jésus na bonne pas na bana nyonso o ba zela ba maman ya bana ba otungisa ba miracle si ba bana na bino au nom puissant de Jésus-Christ na za ko invoquer makila na Yesu na monde entier que le sang de Jésus et bien ça programme un monde de ténèbres ba monde de ténèbres ba fan pour ça ba si ma toy na bango za boucher ma toy na bango e beba les anges bete mbaba na Sodome et Gomorrhe na lobby bien que bateau ça ba réunion pour bébé bisa monde Yahweh ma toy na bango ba de boucher na bisa makila na déclarer kaka lo le bete ko na bango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Zambe na Israël na pambolio Zam soki ba luba ba tinda ka sonda ba mba banda ka sonda te kake uta likolo Yesu na nguya na lobby kake ya lo la ka sonda za preso ko talanda ko Zambe na ngai ka sonda ezolanda o aiba mobali na yo ka sonda ezolanda mutoyo akima na mobali na yo mobala bosa na yo lelo kake ezolanda ye o akanga mbongo na yo kake ezolanda ye ka sonda ezolanda batu nyonso yo basala yo mabe ka sonda elanda mutu nyonso ataza na village natal ata soki na mboka nini alokaka yo lelo ka sonda ezolanda ye ozo akokota décembre te Zambe na ngai quand son temps est bétaillé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour quelqu'un et Moussala. Merci pour Christ à côté na katia kakewana. Merci pour l'Éternel des armées au Salim Moussala. Na libéré ce qu'on va en genou na Zam. Ba ko nous sommes ça là-bas. Ba je pas c'est compliqué, ba tenir ce monde des ténèbres. Na combo na Yesu Masia, tolobi amen. Merci beaucoup na pesi mbote na ba landinyo so balande biso en direct na bande ko ba sali travail ya makas mbe. So na dagi journaliste mbe na tamamba chelinga papia. Ndenge brisa boga mabanga. Kola pambola yo. Merci to guten que les yeux la même chaîne. Bye. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.